Mbote na bana tata Simon Kimba onkianga ni nyonso. J'espère que vous allez bien. Olinga te, oza mwana tata Simon Kimba onkianga ni. Donc yo mutobo yaka, yo mutozotia batembe. Oza mwana tata Simon Kimba onkianga ni, molimo musanto. Na ningi na loba boyo. Pardon. Excuse-moi. Batu bazo loba trop. Bolobi ke nzamba liaka, nzamba melaka, nzamba balaka. Question na zo kango trop. Peuple oyo eza pasi mingi pona peuple noir. Noir a mayele te. Noir aza mayele te. Ba pesi yo examen. O eza examen ti. Ba pesi yo examen za lokwa na classe. Ba pesi yo examen. Ba pesi na réponse te. Luka réponse yo moko. Luka penza réponse yo moko. Tozo benga nzambe. Mais azolia na biso, omela na biso, alala kana biso, alamuka kana biso. Na ndenge nini? Ça la ba recherche. Oro ça la ba débat inutile pourquoi? Mindele ba leka biso na mayele depuis kala. Mindele ba monaka, mindele na ba monaka. Ba monaka makambo. Mais ti lelo mindele ba continuer ka ko utiliser biso. Ba continuer ko les carabisons na mayele puis biso pe to bato to. Donc l'Afrique est la berceau de l'humanité. Mais to sosolate pourquoi mindele fo bazala ka likolo na biso. Tala lelo mindele bazo ke de kamba bazo fuka mela tata Simon Kimba ngokiangani. Mindele bazana kamba bakomo ke ne kamba bele ba fuka mela tata Simon Kimba ngokiangani. Awuti musika na mboka na ye. Ayeti kamba. Po afuka mela tata Simon Kimba ngokiangani. Mundele nini akosa eloko wana un noir eli boso na ya fuka mi. Bomona ole na pays nini boye bisanga. Bomona de na pays nini. Mundele kandenga za kateti. Alinyaka noir alekela eli kolote. Mais a kenkamba afuka mi liboso tata Simon Kimba ngokiangani. To sosolako Natango akala mindele bakendaka na makambo na biso ebele bokoko na biso richesse na biso batu mwindu ekendaka. Toza na posa na temps o lisusu to comme na temps o tozwa o ya biso ya malamu ekende lisusu. Faut tozwa mayeleti. Bo mundele tika atante. Mundele kolinga teke mutu mwindu abonga, mutu mwindu akoma likolo na ye. Tata Simon Kimba ngoloba mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu. Na posote? Eza na posote? Mais kasi na ba valeur, na ba richesse, toi na richesse. Tala na tango akalelo kutu bakoma ko ya ko iba ba richesse na biso okay nango. Mais ola mukabona simanda kuno libula diamant donc diamant. Diamant na diamant do Afrique mboka ya mbongo mboka ya richesse. Po nzamba vanda kana biso na Afrique. Apesi bino examen. Na olia na bino na komela na bino kasi bo sosola. So bo koti na Bible, botangi na Jean, tanga pena na Jean. Parti Jésus atika kama loba. Tout côté ce qu'on a Bible pour la moni peuple noir pour sola na ye faut côté na Bible pour pèse moi conscience pour ce côté na Bible té ozolo baka pamba à comprendre té bokota na Bible pour simba pena ba Bible bokota obandi na Jean 14 au compéneti na 26 maloba wana nyoso Jésus aloba ke akosenga tata na ye atinde la bino Saint-Esprit akovanda na bino libela na libela bino mokansi akoya na molimo kaka Jésus yaka alobaki akotika bino ba orphelin te siko to soki ki akoya kaka na molimo ngaloba te ke na kotika bino ba orphelin te angaloba bongo te soki ezalaki kaka ke molimo kaka soki pe ezalaki kaka nzambe akovanda na biso kana ndenga molimo Jésus linga ya te anga bando yaka na molimo. Mais Jésus a yakat. Malgré Jésus au bonelaka. Ezaka yete. Jésus au totanga. Comme Jésus ça Jésus te. Mais peuple noir a ça trop débat, muta débat. Likambo o est important, au conseil la recherche, au comprendre. Mais on comprendre kate. Et puis Jésus a lobi bien que na kotika bino ba orphelin te. Soki ezalaki ke na ndenga molimo kaka. Alingaka ya te po ebiki akoya neka na molimo. Alobaki bien pe maloba o azoloba
eza ya ye te tata na ye atindi ye molimo mosantu. Jésus tango abotamaka abotaka ye pa Saint-Esprit. Abotami na Saint-Esprit et puis alobaki peso botali na kaka na kati wana bo continuer kotanga bomona. Tata na ya koya na kombo na ye. Bino bino bato bolingaka ye. Soki bolingaka ye penza bokoyebisa tata na ye maloba oyo atikeli bino. Oyo alingaka ye akovanda na ye. Ata ye moko nenga bi akeli bela te. Akoya akovanda na bino mingi bakoyeba ye te. Mais akovanda na biso. Nzambe asala biso na lilingi na ye. Poso moyindo, peuple noir. Nzambe asali yo na elilingi na ye. Yango apona yo moto mwindo. Mais azalaka na yo, aliaka na yo, amelaka na yo. Mais ozo sosola no ye te. Kende ko sala ba recherche nkambeza musika te. Kambeza wana bokende nkamba nazo fungula bino mo kama loba na loba boyelelo. Mo kande na loba bino na sala bino ba video boye. Mukolo ezali boko lukanga e comme trop tard. Bo lukata ba video na nga, bo mona lisusu te. Bo luka susu a publier atato yoka, bo zwanga te. Bo profiter. Bo profiter. Kambeza musika te. Na seli bino video ana la kisi bino photo. Tawa banda ko sala Adam. Photo na bomona ngo de wapi. Photo wana. Mutu abimisa photo wana azwango donc azwango na donc Saint-Esprit yelaka ye nde eko sala ke aya ko découvrir photo na molimo dans l'esprit azwa photo. De temps photo ne bima. Papa ba sepela kate. Baba ka fallait pas e bima na musiko makambo ko yeba na te. Eluke la mutu ana problème. Zoyoka. Mais photo ne bima. Na yeli bino esika basala Adam. Adam buki na pesa bino pe kombo. Na kati ya nkamba. Soki botie tembe bokende na nkamba. Botu na place basala Adam na efa bakola kisabino. Peuple noir azani ka tembe. Soki na bandolo banangata ba anglais. Po ba anglais balinga ko yoka mingi. Tango yoki akomoluka sala ba recherche ngeza la ta bien. Na ki manangata peuple surtout congolais. Azani ka muta tembe. Ayebi na eloko tembe. Otiaka tembe loko elo mususu. Mukolo ezali bo regretter. Boluka kade atango yango yo. Polobi ezali bino trop tard te. Kamba ngo ezana ngo musika te. Tata simo ki monki nga naza na ye wana. Bokende reposer ba question. Boluka ye. Boluka ye. Bido biyoko simo ki mbangu batinda ye pakolo Yesu. Azamo tinda mia Yesu. Botala kuna na kati. Tata na nga koya na kombo na nga kaka na verset biblique na pesi bino na Jean. Mais boyeba na bino ebele ba mokile koyeba ete. Mais ba o ba linga kanga ba koyeba ye. Mais tozwa kama yete to sosola te. Biso penza ya pasi pona biso. Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazza. Esika Nzambe akitela, esika Nzambe asala nyonso. Oh, jardin de désert, jardin de désert kankamba. Yangwana jardin de désert. Yoke lukela ngwa. Pona Israël au monde no jardin de désert. Ok no luka partout otika lo mona jardin de désert. Au monde na te otika lo mona te. Jardin de désert kamba. Kamba wana bo mona ka wana. Ba wei bazalaka kuna wei ba mona naka. Même si vous êtes dans le centre d'accueil, vous êtes dans le centre d'accueil, mercredi, vous êtes dans mais chaque mercredi, vous êtes dans colia, bilia, bilamba, basenga, parce que asengi kene na centre d'accueil ko tika. Eza ne sika obazwela ngo. Soki ezalaki Jérusalem te. Esika nenge ezala. Nge ezala te. Bande olanga. Totika no tembe. Tozwa no temps ya koluka ko sosola. Est-ce que makambu wana bazola ba est-ce que ezaya solo ezala mingi malamu. Soso tiaka tembe to revivre ka boy. To ko perdre lo ka motuya o ko to ko na temps o to zwa. To ko perdre o mindele ba boto lo ngo lisusu. Mais ngana ozwa yanga yondo perdre. Merci na tutu ba olandanga. Bon, continuez à vous abonner à la chaîne. Vous avez la chaîne YouTube, hein?
kala te na okata ana bando saka na chaîne YouTube. Donc c'est ça. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Ba tata Simon Bankiangani. Bye. Na lela bino trop.